Bandeko mbote na bino nyonso. Namoni batebele bazo regrete o bakangi Chibwebwe. Basali Chibwebwe bazo kanga ba général Katange. Premièrement, tolinto tika nano une bonne nouvelle awa. Chibwebwe c'est pas un Katange. Chibwebwe azali bato yo bayana Katanga na bomwana. Bakoli na Katanga. Mais Chibwebwe c'est un Kasayen. Oyoki elenge ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Bandeko mbote na bino nyonso. Namoni batebele bazo regrete o bakangi Chibwebwe. Basali Chibwebwe bazo kanga ba général Katange. Premièrement, tolinto tika nano une bonne nouvelle awa. Chibwebwe c'est pas un Katange. Chibwebwe azali bato yo bayana Katanga na bomwana. Bakoli na Katanga. Mais Chibwebwe c'est un Kasayen. Azali Katangete. Et puis Chibwebwe bakangaye te wana za affaire na bango. Ezali kopa na bango ndenge bayokanaki na Félix, il fallait qu'on neutralise Bakatange. Sur Bakatange, il fallait qu'on neutralise Kabila. Parce que Chibwebwe azalaki mwana oyo azalaki na ndako. Chibwebwe bobo sanate azalaki chef ya bagarde républicain, donc chef à bagarde républicain ya Congo Mobimba na époque à Joseph Kabila. Ça veut dire sécurité à Joseph Kabila ezalaka na maboko nae. Tango Joseph Kabila tiki pouvoir, Joseph Kabila apesaka Chibwebwe na maboko sécurité ya Chilombo na maboko ya Chibwebwe. Kabila tiki palais présidentiel azongi na ndako na ye privé. Chibwebwe na butu tango bazo tikala na Chilombo bakomo sola munoko ya mboka expliquer Chilombo que non, moi nazaranga Katangete naza vraiment Masha mumenu bakomo beta na monoko mboka ndenge nini il fallait qu'on neutralise Kabila. Mutu alakisa Chilombo ba général oyo Chilombo il fallait ko banda na bango pona ko neutraliser Kabila za Chibwebwe. Po Chibwebwe azalaki proche ya Kabila, proche ya mama Olive Lembe. Bazalaki ba Chibwebwe za parmi ba général o ba officier oyo bando kwar na Nzambe o bando sala ba veillée de prière na mama Olive Lembe. Bando sala même ba prière na mama Olive Lembe. Mais de certains moments un solar moroboye a baluki aye comme président Chibwebwe landi a kasta amitié tout azana na Kabila. Basali plan na bango ndenge bako neutraliser Kabila. Mutu apesa ba kombo pona ko neutraliser Kabila, il faut okanga mutu boye ko boma mutu boye ko sala boye ko eza Chibwebwe. Parce que Chibwebwe comme garde républicain, chef de garde républicain, ayebi général nini, ministre nini, proche nini, ou abande ko fréquenter Kabila, ou azak na février ya kota devant Kabila. Nani mutu, il faut qu'on landa pona ko neutraliser Kabila. Chibwebwe ayebi, po yem tando lekisa bango, ko bimisa bango. Ayebi nani Kabila bande ko vanda na eti 1h du matin, même si 3h du matin bazo solo la. Chibwebwe ayebi. Po yem tu alaki porte, entrée et sortie à Joseph Kabila. Mutali boso Chibwebwe pesa ezalaka Kayimbi, général Kayimbi. Alobi owana soki bo neutraliser ete bo toucher Kabila bo sauter. Numbi soki bo neutraliser ete bo toucher Kabila bo ko sauter. Yavi soki bo neutraliser ete bo tikiye bo toucher Kabila bo sauter. Do apesi ba généraux oyo bano sa ba réunion butu ndenge nini ya ko neutraliser Joseph Kabila. Bazo boma Kayimbi Chibwebwe présent. Likopa ya koboma Kayimbi Chibwebwe, Chilombo, John Chibango, Jean-Pierre Bemba. Bango nemba netra ba boma Kayimbi ba boma eko boma Chibwebwe makila Kayimbi landa kai. Oya zokutana ngo ezali kimotema mabe e alifuta Nzambe et puis azotsape Nzambe na makambo naye.
aza mutu ayokela mawa te basala elikopa na bango balingai baresire aussi balingai basala bazwi yango donc botika asala makambo na ye bakanga ye te tani yango mpe bakongole te eza nango mpe na ntina bakongole bakipango te baza nde kowela makambo na bango bayokana ye nde siko mutu ayo comprendre ingratitude ya Tshilombo sikoyo Kabila akomprendaki yango ti lelo akomprendre yango na bamisusu wana Tshilombo azongiseli mabe bakomprendre même Paul Kagame ye mpe bazosali kaka ndenge ti boye basalaki na Joseph Kabila asali Paul Kagame asali bato nyonso baliaki na ye yango ye bazosala yango donc toza na ntina ta okendonga mpo makile etangi na makambo oyo ti boye présent ti boye moto azoloba ateke esala bango motema mpasi esala wana azobwakela Joseph Kabila baoyo bakoyoka mateya oyo ata bavimbani ata esali bango mpasi nga kuna naza te Félix apres Nzambe naza kaka na bato mibale tala moto azoconsidere na vie na ye kaka bato mibale Nzambe na Félix et pourtant Félix na vie na ye akonsideraka moto aliboso na vie na ye mama na ye mwasi na ye bana na ye famille na ye na bafrère na ye oyo lelo azopiye na bankongo mais ye un général ya pays alobi ye apres Nzambe Félix Tshisekedi mwasi ne kutu te bana na ye kutu te mama oyo aboti ye te papa oyo aboti ye te mais alobi kaka Nzambe na Félix siko moto abongo soki bakamuni ye bazosala oyo baosala esali biso nini bandeko bokipe mamene te so baosala ye basala so baboma ye babomi ye en tout cas aza vraiment mutu mabe soki Félix pakomi na makambo mabe motema mabe boye eza parmi bato bakotiaki motema mabe Tshibwebwe te moto akokosala Joseph Kabila boye ye te baza ebele baofinir e bazwa mpe ebembo bomono baofinir boye jour naloba yango jour akomaîtrise pouvoir ekomi vraiment 100% bango na bango bakasa ye amoni kaza so na ntina Jean mpe po azwa ata ntina Jean mpe Bemba te aosala boye na momo wana posa Jean mpe Bemba po na bangalafoni po azobundisa nano baswahili soki abetaki so tribu mosusu esimba te yango bomoni ye azolingana na maîtriser baswahilifoni soki amaîtriser baswahilifoni akotake sikoyo bangalafoni bajean mpe Bemba oyo to baolekana ndenge kaka Tshibwebwe bamoni bandeko Tshibwebwe aza nano katange te botiki bakatange oyo boloba Tshibwebwe oyo bazotaki bakate bolongola Tshibwebwe na kategorie ya bakatange Tshibwebwe andeko na bango Tshibwebwe aloba Tshiluba asolana Félix na Tshiluba asolana Kokomati na Tshiluba so bavandi na mile babeta ya Tshiluba akomaka muluba so bavandi bango na bango akomaka muluba ye moko yebisa Félix azali muluba so ye mona monoko na alobi azali muluba botika bato calme na ba Tshibwebwe na bino merci sortie médiatique ya John Numbi moto akorépondre ngo eza Tshibwebwe armée komi na kijalilisme koleka même bapoliticien arma ndenge nini yango oyo mutu aya korépondre John Numbi c'est monsieur oyo bobenga Tshibwebwe après kotrahir alors lelo soki yindeli ye boya oloba kono bakangi Tshibwebwe il faut bakanga ye Tshibwebwe ata nanga ye ata pouvoir échanger akozala toujours prisonnier c'est monsieur qui a détruit armée chef ya armée asali nini babotoli baterritoire nyonso mpo na ye allez natuni bango nasala nini oh les amis je vous confirme que Tshibwebwe a bel et bien été arrêté. Tshibwebwe a été arrêté et ils ont organisé une confrontation entre le général Tshibwebwe et le général Jean-Claude Yav. C'est Jean-Claude Yav. Rappelez-vous, le général Jean-Claude Yav, excusez-moi, c'est ce général qui était à l'époque de Kabila à la Demiap. À un moment donné, Jean-Claude Yav croyait qu'il était plus fort, l'intouchable à la Demiap. Jean-Claude Yav a été arrêté et ils ont organisé une confrontation hier ou aujourd'hui entre Tshibwebwe et Jean-Claude Yav. Ils accusent Tshibwebwe d'être en communication avec l'ennemi. Ils disent détenir des preuves que Tshibwebwe, qui a récemment ici été chef d'état-major général,
que Chiwewe est en connivence avec les Corneille Nangaa. Et ils ont opposé Chiwewe. Ils ont obtenu, si c'est les aveux, si c'est par force, si c'est par quoi, de Jean-Claude Yave, le général Jean-Claude Yave, qui est en prison, qui a été déjà arrêté. Et Jean-Claude Yave a été confronté à Chiwewe. Ils sont venus, ils ont ramassé Niembo ici, directeur des cabinets de Chiwewe. Ils ont ramassé les Chiwewe. Et ce soir, je viens de vérifier, de monter sur ce plateau, Chiwewe est bel et bien aux arrêts. Maintenant, on m'appelle. On me dit non, mais Makambo Lobaka, 5h30, 6h. C'est mon numéro privé qui sonne. J'ai dit, qui peut m'appeler à 7h? Allô, Péro, allô, Péro. Chiwewe, Bakangi, Bakangi Niembo, vraiment, les Katangais, qu'est-ce que les Katangais ont fait? Qui est Chiwewe? Avant que je vous donne d'autres informations. Chiwewe est un homme qui travaillait comme garde du corps de Kabila, à la garde républicaine à l'époque de Kabila. Kabila, lorsqu'il part, je crois que Chiwewe est soit colonel ou soit lieutenant-major. Je crois que Kabila l'a laissé colonel ou général une étoile. Tshisekedi est arrivé en 5 ans, après ça il va péter à commissaire chef d'état-major général. Pendant que Chiwewe est chef d'état-major général, regardez ce que Chiwewe dit de Félix Tshisekedi. Je reviens un peu. Bolanda Chiwewe. Tous les jours, les gens batumi balé, na kotika na kotrahir bango. Tous les jours, les gens batumi balé, na kotika na kotrahir bango. Amen. Batumi balé. Mtu aliboso nzambe. Na koki ko sala ba erreur nyonso ya mokili. Mais kotrahir nzambe. Amen. Yami balé papa. Béton. Amen. Amen. Béton. Fatih. Président. Jamais. Jamais. Maman. Tatawana. Namanda moko. Namanda moko. Amen. Après c'est qu'il y a 3 étoiles. 3 étoiles. Après c'est toi la dimension. Attendez. Après c'est ami balai. Attendez. Après c'est ami sac. C'est homme. Jamais. Wana. Soki okosilika, je m'en fous. Amen. Toi. Papa, à côté de ça, j'ai un de brigade. À côté de ça, j'ai un de brigade. À pomper mon corps. À pomper à mi balai. Non. À pomper. Et puis à tout, est-ce que ça a mon sous-soya? D'habitude, à sous. Ce qui a la cravate, et ça pour ensemble. Amen. Même matin, oyo kamate ya oyo asiliki. Na koye bisaye papa. Je m'en fous. Asiliki ya. Pardon non. Po tozabatu. Tozabatu. Papa à côté de ça, j'ai un de brigade. À côté de ça, j'ai un de brigade. Ça, c'est Chiwewe, Christian Chiwewe qui parle. Chiwewe, général dans son gros ventre ici, à l'époque ici, il est général, il est chef d'état-major général, et soi-disant il est pasteur. Avant Nakende Mozindo, laissez-moi dire une chose. Arrêtez de m'appeler à 5h du matin. Elimutingele kawabolumbu. Fungola matoyo zozo kangai. Kanga bango. Kanga ba katange, kanga ba généraux katange, colonel, kanga ba major, kanga ba lieutenant, kanga bango. Bana basi
militaire lati pantalon nzoka bazana jupe kanga bango kanga chiwewe. Est-ce qu'il y a encore d'autres généraux katangé dehors? Il faut les arrêter tous. Bazaba bololé. Aujourd'hui je pèse mes mots. Bazaba bololé. Je ne viendrai plus ici parler des généraux katangé. Les amis, expliquez-moi comment est-ce que des gens étoilés, 4 étoiles, Chihuahua 4 étoiles, Philémon Yav 3 étoiles, Jean-Claude Yav 3 étoiles, comment un civil, un homme civil qui ne connaît pas les maniements d'armes, comment un civil peut commencer à arrêter les généraux? Il arrête les 4 étoiles. Il n'y a aucune réaction. Il n'y a rien. Bokangi Maboko. Vous attendez qu'on vous extermine. Qu'il vous extermine. N'osez plus m'appeler. Arrêtez tout. Allez, il faut arrêter tous ces Katangais. Bana Basi. Bas civil, il y a Pamba Pamba Oyo. Bouzoukatsanga Pongi. Bas civil, il y a Pamba Pamba. Qu'on vous arrête. Nous sommes dans ce pays. Vous pouvez imaginer. Est-ce qu'on peut arrêter 10 étudiants de l'ISTA Kinshasa et Fandakimia? Je parle des étudiants. Bayebo Bakangi 10 étudiants à ISTA. Bino Borebi histoire à ISTA. Est-ce qu'on peut rentrer au campus? Bakangi 10 étudiants à campus Moke Fandikimia? Mais c'est quel pays où on arrête des généraux? Ils sont plus de 35 généraux katangais, colonels, majors. On les arrête, on les prend comme des moutons. On les prend comme des moutons. Bajuba Fandi Bavimbisi Maboumou. Nous crions ici Katangé, Katangé. On ne criera plus. On doit vous arrêter. Ngele Kawabolumbu, Kanga Bango. Allez. Bah bololé. Bah bololé. Un petit civil de rien du tout. Ce type n'a pas de diplôme. Ce type n'a rien civil. Il ne sait même pas tenir un petit revolver. Ce type était en train de boire ici. Il n'a ni intelligence, ni sagesse, rien. Il devient président de la République. Vous, des généraux, ce type est en train de vous arrêter, de vous humilier. Aucune... Mais vous êtes quel genre de généraux, vous là? Vous êtes quel genre de généraux? Et vous arrêtez pas de m'appeler 5 h du matin. Bakangi Chiwewe, Pero. Bololé na bino, na katapongi na yolo. Bakatangé. Il a un problème avec les Katanga. Na lobby trop. Même s'il va arrêter tous les Katanga, qu'il arrête. Qu'il arrête tous les Katanga qui les amène. Moi, je vais venir parler pour Chiwewe. Chiwewe ici, il prend son gros ventre, il vous dit béton. Béton. Nakotaïr bétonte. Béton. Béton. Soko ko fini li boumouana, abima mi chopo na zone, fina yango. La question, au moni béton, fande na Chiwewe na li boumouni amounene, mi chopo bime na solo. Mi chopo bime na solo. C'est